toujours vivre le bien tu fils bilile kamalo bana ebele toujours un enfant. Balandia DMTV, bonjour. Lelo Tozali lundi 17. Bonjour, Lelo Toye Lissousou. Moi, Mouké Kaka, pendant moi quelques petites minutes pour partager les sous Nabino où ils allaient. Événement mon kotolo malheureux où il salemaki lobby dimanche 16 février. Les autres ça donc lundi ils allaient accident où ils salemaki na niveau ya monga fula na niveau ya triangle où nzela ya bypass où uti monga fula eza uti lokwa tolo ba cité verte eza kokita vers rond-point Ngaba na niveau ya triangle où mata vers campus. Accident moko grave et salemaki wana boyebi esika wana ezali mwa descente camion ben oyo ememaka bakayas bazelo bamwelon ezwaki problème ya frein et camion wana ekosilisa course nango na nzoto ya batu bao bazalaki nzinga likolo ya ba motard bawewa pe na ba mituka misusu ezalaki wana on déplore plusieurs morts et plusieurs blessés graves. Jusque-là, bilan officiel au Bakonti Babimisi, il y a 14 morts enregistrés dans la clinique universitaire et plusieurs blessés très graves. D'ailleurs, clinique universitaire à Zarosenga na Batu, où il y a bonne volonté, il y a Bamakila parce que il y a hémorragie, ils allaient vraiment ébélé, sengi, ko tika Bamakila pour nous sunga bandeko, bazali dans la situation à Pasiwana. Alors, tokoki qui sa situation embouillée et les kaka bongote pour sali passer sengeli ko réfléchir sengeli na biso population to réfléchir sengeli pe na bakonzi bayeba na ko réfléchir pona ba makama ya boye ko sala mate boye bi accident soki ba benyango accident ngi ko lobezali eloko esalemi na volonté ya motute mais accident mususu e kokipe ko zala dû na comportement moko peu responsable ya motu. Par exemple, Mutuka, oyo sali contrôle technique donc tokoki ko confirmer fiabilité na ngote ya kobima na nzela soki li kama ekomi qui s'avérait que problème est sur le plan technique peut-être zali par hasard te kokaki ko zala éviter soki au départ balandela ki contrôle technique ya Mutuka wana li kama mususu ko ya to lobi neti na banzela wana pona bato ba ibi Kinshasa bien ba ibi que tout autour ya nzela chaussée etikala kutumuke parce que population azali côté le makaka pembeni ya chaussée côté ba mama bateka côté pe osali na ba wewa ndenge bango ba parka pe kaka na nzela donc chaussée etikali muke ezali ko sala ke tangu le loko ya bongo ekomi beaucoup ika ko déplorer ba mort ebele parce que batu ba sengeli ko sala na esika wana te surtout ba mama o bateka. Je crois que dernièrement au gouverneur Jean-Tini Ngobila qui résolution ya okoka kolongola ba vendeur na banzela ba o bazali ko occuper balabala ba koka kokota na bazandu ezali décision moko ezali salutaire. Malheureusement population alingi kolanda yango penza mingi te parce que belo bateka kawana balobaka ke kokota na bawenze bateka ka penza te. Je pense que ezali question ya habitude l'état akokipe kotika te batu ba occuper kaka nzela surtout soki ko komema makama ya champ autoti ko vivre bilan officiel ndena lobaki balobi 14 morts mais bilan au pays so bima na batu musunde bazalo baba obi plus de 30-40 morts. On peut aussi comprendre parce que bilan au bimeza bilan ka clinique universitaire. Est-ce que tous les morts, est-ce que tous les blessés ont été acheminés kaka na clinique universitaire ou bien na ba centre mususu? Là aussi est une question. Peut-être que bilan ne cause à la revue na ba heure ezali koya, mais en tout cas likambo sali biso pasi et loko mususu ngana na martelé ezali mingi pe responsabilité ya bao bazali ko kamba biso surtout na bato yo bazali na domaine wana ya transport na zui
plus particulièrement ministre provincial et à transport, parce que Yende, tout ça, quand même moi activité na niveau national un peu moins, ministre provincial et à transport, Ezali député provincial Mbokoso élu na liste à MLC, mais tango Jantiningo Bila à Zubokondi, tu comprendre te Azala qui débauché directement à Eko comme ministre, alors qu'Azala qui élu na liste, il y a MLC, inconstance, il y a modèle Wana, Zali déjà moi ko bangisa que mutu ya boya ko un bon gestionnaire pe ko bandaye a commis na tête ya ministère wana ya transport azali kaka na souci moko ya ko mobiliser mbongo pour que ba caisse ya ville ko zala renflouer, c'est une très bonne chose to ko boya ngote, mais tant mobilisation ya mbongo zali ko sala mapo e ko ka ko vimbisa poche ya yemoko ministre pe lisusu ya gouverneur azali mokonzi na ye wana ezali babiloko esengeli to dénoncer depuis que azali wana a inventé tolo ba taxe belé, a créé ba situation belé tolanda qui même dernièrement na Molière ba kanga qui un agent il y a un ministère provincial, il y a finance, je crois, par rapport il y a ba quittance ba tekelaka ba chauffeur chaque jour na o Italie ndenge ba parka ba mituka na bango ça quittance moko je crois il y a parking to mona ki ye moko ministre ko benga Molière pe ba tangi agent moko ya finance oyo asala ki ba quittance parallèle ça ko kimisa ko faire échapper mbongo na qu'est-ce y a l'état to landi le sous-ministre a ko sala campagne moko ya identification ya bawewa mais loko so comme ça na campagne wana but ya campagne ya sali ezali tenter pour ba identifier bawewa peut-être na social sécurité ezali beaucoup plus kaka pola mbongo ekota mbongo kaka ekota souci na ye majeur ezali kaka mbongo ekota mais ezali penza sécurité te parce que l'identification ya ba wewe sengeli est passé na nzela normal ndenge ya ba mituke sala maka ba wewe la plupart etambolaka na ville ya Kinshasa soki bo remarquer bien ba wewe surtout ça ka transport ya ba particulier ezalaka nango identifié par DGI ou DGRK na ebité nani ya sengeli penza ko identifier ba moto il semble que DGRK, donc plaque d'immatriculation des alliés qui identifier véhicule, donc moto, topé mutuka, plaque d'immatriculation. Mais bah ouais, on a basé na plaque d'immatriculation, te yangote campagne au ministre Mbokoso. Ancien, semble-t-il, il y a MLC, bisoto yebeka kazali kaka na MLC nde tu comprendre silence ya MLC par rapport ya mutuloko la ye bato basali komi benga ba opposant lelo oyo basengeli ko kamba biso lobi na ba comportement lo lenge wana soki bazui parcelle à pouvoir ezali même na ko inquiéter ko bangisa. Alors ye campagne d'identification azali ko sala to comprendre kazande ko identifier ba motard et non ba moto. C'est-à-dire que ko pesa bango na makanisi na ye ba choisible na ba numéro ndenge to mona ka ba roulage ba lati ba uniforme la bango bazana ba numéro moko zali ko identifier bango wana ezali peut-être ma BP pensate mais il faut d'abord commencer par ko identifier na moto yango moko pour son moto ezali likama ezali problème na numéro ya plaque kaka directement ko yeba moto wana partenaire na nani we wazali kaka moto azali ko kumba yango to yebi comportement ba chauffeur na biso mingi ndenge zalaka surtout ba chauffeur a mituka oyo patron apesi mutuka posta la transport yi un moment a cédé na mutuka fani na barazo mela na mutu muso azako sala. Alors à partir du moment véhicule ndeza identifié ba yebi kolandela koyeba nani mukolo véhicule wana yependa koyeba directement véhicule nanga na pesa kyangwe pa nani attitude wana ya ministre zali mabe souci na ye kaka mbongo Mbokoso ministre ya transport oya uti na opposition na plateforme ya lamuka uti na MLC lokoso ya mbongo eleki au détriment ya sécurité ya batu ya Kinshasa yangwana ba mingongo ebele zali ko telema par rapport ya likama oyo tiko koma na monga fola Mbokoso esengeli a démissionné soki ko démissionné te Jantiningo Bila atia ye libanda azali dini ya ko diriger ville ya Kinshasa te souci na ezali mbongo et non sécurité ya batu tala likambo ekomi ezali na ressort na ye ezali responsabilité na ye jusque là silence radio ye souci na ye kaka mbongo ekota na ba multiples taxes o azali ko créer et d'ailleurs même na ba agent yango oyo basengeli ko assurer baza ko assurer baza ko kota mbongo wani ne sont même pas payés
traités comme des journaliers et c'est vraiment très triste na mboka na biso makambo ya boye ko salama. Donc tolinga to partager kaka mo eloko muke par rapport à likambo yo et outil kolekana pona kokoka ko éveiller un peu ba conscience ya batu pona ko éviter loko wana sengeli na biso pe population to za conscience ko vanda pembeni ya balabala ezali na ba risque ebele surtout na banzela oyo ba remorque nzela wana bato ba yebi ba remorque ekendaka kaka nzela Congo central wana kuta Congo central po kende chango yela kanzela wana c'est très dangereux kozala kaka na banzela bongo kaka pona oteka okoki quand même kotia vie na yo en danger te kaka po yo esengeli oteka esengeli na biso moko pe tokoka ko changer comportement na biso ko changer mentalité pour que toi ba ko éviter makama ya boyo o ba kufi ezali na ba responsable ebele ba kufi wana o bazali ko prendre charge na ba famille na bango ezali na ba na avenir ya lobby ya mboka oyo ba kufi wana et misusu ba blessé grave ya li peut-être que bilan ba mort combattant zo senga na nzambe a épargner biso na lourdeur susu ya bilan akoka ko bikisa bandeko oyo bazali na no blessé et pe na ba kondi oyo azali kokoka ko assumer ba charge na été a démissionner yo souci na okaka lokoso ya mbongo wana pe zali pour ko bénéficier na population te mais mingi zali pour que ekota na poche na yo pour que okoka se partager ango na chef hiérarchique na yo ça nous ne sommes pas d'accord et to lobby que dossier zali à suivre to kolandela yango to kolandela pena nyo surtout lolenge nini makambo zali ko tambola surtout na ministère provincial ya transport makambo zali ebele ba chauffeur d'ailleurs bazali ko menacer pe basa la grève ba ouais ou après d'ailleurs décision na identification ezali mal accepté parce que orienté kaka toujours vers recherche ya kozwa kaka mbongo on dirait mbongo peut ko servir na Kinshasa ko bongisa banzela ou ezali na ressort ya gouvernorat ya Kinshasa et non ya gouvernement provincial. C'est vraiment malheureux. Ministre Mbokoso, un ministre élu sur la liste du MLC na Kimbanseke azali ko sala désordre na ministère ya transport olandaki même na Top Congo désordre ezali makasi et sengeli na Gentili Ngobila ko reçoit ba responsabilité na ye kotia la moto moko azali compétent oyo akoki kotia sécurité ya ba kinois ya ba usagers surtout ya route au centre ya makamna parce que sécurité le kinyo so yango ndezali ko préserver ba vie ya bato. Merci beaucoup. Eza chaîne Nabino DMTV, bo continuer ko s'abonner nombreux et surtout ko cliquer na cloche eza pembeni pour na kozanga ba notification na bisoté. Merci beaucoup. To kanisi que to se retrouver très prochainement pour un élément mususu. En attendant, te présenter ba condoléances nabiso au nom il y a équipe Mobimba, il y a DMTV na ba famille ya bandeko yo ba perdre ba bomo ina bango na accident ele kaki lobby na niveau ya Triangle, il y a Mongafula, Nanzelo et Kenda Unikine, toutes nos pensées vraiment na ba famille na bango, pe lisusu to souhaiter prompt rétablissement na ba onyo surtout bazali ba blessé. Merci beaucoup.